Mais ma grande sœur, cela n'avait pas dérangé, mais elle s'est portée garante, et à cause de charge d'année. Moi, ça qui est Turquie, à Sali une année là-bas, et c'était ma grande sœur qui payait tout. Ma grande sœur, en fait, c'est une maman pour toi. Ok, voilà, donc. Oh. Et le une année à Salaki, bon, dans un quand même au Bali, na coca quitté que là pendant une année. Voilà. Je commençais des tricher avec une autre femme. Et moi, c'est un peu abandonné, peu qu'il y a un dako. Car la chambre, voilà. Et cela ne dérangeait personne. Cela ne dérangeait même pas aussi ma grande sœur. Vu que le bosso n'a pas surtout Bassi, je suis les cadets et Nazamon Balkan à Moko. Ok. Et cette fille, elle était tombée enceinte de moi. Mais il y a Botaki, moi, on a coup faillité. Parce que Yamutu est comme le voyait juste caraboyer. Oh. A commis donc. Des fois, quand je la regardais, non, mon assou est l'honnêteté, je voyais autre personne. Alors, on a un souci, on a comme qui tellement ma casse. On a comme eu deux fois, donc il y a une semaine, 3 jours, 4 jours, à Libanda, avec l'autre. Et il y a une maladie qui s'est aggravée, ma casse, il n'y avait personne. Ok. Et après, j'avais perdu ma femme. Et après, elle était morte. Oh, Donc, Tobalamasi, je lui ai expliqué. Non, Balamasi, c'est ma grande soeur qui fait tout pour moi. Pourquoi ça comme ça, la thème, t'as un bon bébé? Et après, le prophète me dira, qu'est-ce que c'est? Bana nyoso obo, le 7 bana au moins na yo bandaki ko zibi bandai ko kulungwa. C'était ta propre sœur. Ta sœur aînée, il me demandait à sacrifier. Et moi, si na yo ou akufi, les gens qui assombindé, en fait, batte qui est la place, il y a un aïeux à Liboso. Au lieu peut-être aïeux soit balé à la yéna koufa, soit sur mobile à koufa. En fait, le mariage, on appelle ça un bongo. Et ça qui yende à somba qui monsinayo. Et yem dans sa cause, il y a monsinayo à sacrifier na place naïe. Il y a ça qui, je crois, 5e ou 4e prophète, il y a souka yem saïnango. Et je ne pouvais plus douter ou soit hésiter. Mesdames et messieurs, comprenez son émission. Rien n'a changé. Par contre, les actes sont purés. La minute ceux qui n'avaient pas qui écoutent dans la grande sœur, ils ont déposé à Bomaï. Après, n'a mis bon. Non. Koboma, on va les solutions en fait. Donc maintenant, on a habité sur la salle dernier. Qui dans l'alliance d'un cercueil. Après un moment, je commençais de voir ma femme. Au fond d'Abouna, 2 fois, il m'a dans la chambre. Deux, tu me rêvé, au moment il m'a. Au moins, appelé à l'équipe, vraiment surtout que sursauter, il n'y a personne. La bande d'auto. Bosalinga Boye. Trésor, Bosalinga Boye. Tout ça, la coma. La cocassou, kola la boutute. La kanka missoube, à mon aïe, Bosalinga Boye. Trésor, vraiment. Alors je me suis décidé, bon ça va, là, le kaba. Ma pasteur, ma prophète. N'entendez pas 2 prophètes, 2, 3, 4, même si j'ai.
Ntango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vi na nga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo toa nango posa. 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Bienvenue dans votre magazine Vérité et Réalité, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez commencer à nous suivre. À la présentation, vous avez Brandi Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, Baxela Kanga Bongo, la princesse de la presse congolaise. Encore une fois, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez à la cloche pour ne rien manquer. Commentez, likez, partagez votre magazine Vérité et Réalité. Merci beaucoup à l'honorable Patricia Bijoudi Bazala, toujours on a pour Nakosunga Bana Monga Fula. Pourquoi pas dire qu'un Koussou Marcelo Koussou, toujours on a pour nous repartager Balia. Et là, il a rabanté na téléphone pendant 1 minute. Mesdames et messieurs, magazine Nabino, Vérité et Réalité, ils aura toujours on a pour na ko informer bino ko pesa bino basango. Ya ba souci to pe bande ko na biso bazala kanango ba bomba kango na mitema na bangote kasi baya kanango na télévision pour na ko partager na bino mawana bango pe problème na bango po ete tozali ensemble tozali ba chrétiens et chrétiennes tozalara toujours wana pour na ko se soutenir pour na ko pesa pe ba sango na ba conseil. Alors je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon invité qui s'appelle Monsieur Trésor auquel je vais saluer et puis on va continuer et débattre notre sujet d'histoire. Bonjour. Bonjour maman Brandi. Ndeko Trésor to sepeli makasi ndenge ozuli kanisi malamu ya koya ko betela biso pe ko partager ba souci oyo zanango vérité et réalité eza magazine moko oyo ezali proche ya bakinois et soki likambo ezali to invitera batutu ba meka koya na plateau pona koyeba kopesa pe à travers conseil to problème na yo bande comme susupe bazozwa boanya pe mayele. Alors tuki koyeba ndeko Trésor pasi oyo oye ko partager na biso to pe histoire wana po toyeba po bande ko ba olandaka biso na télévision bayeba koyeba likambo na yo eza nini oyo memeli yo awa na kati ya magazine Vérité et Réalité. En fait naza vraiment de passer na scène topé à problème comme il y a parce que ce sont des choses inentendues. Oui. Il y a des fois comme ça tout le monde a comme des aventures. Or c'est vraiment de réalité. Oui. Oyo et comme il a biso et oyo comme il y Oui. c'est là m'a vraiment dépassé donc on a évité comment trouver solution. Et voilà pourquoi on a préféré qui n'a contacté qui Bino on a partagé douleur parce qu'on a zanango. Merci. Et que na batu monsieur o ba kolanda émission ba kolandango ba et donc appel na ba conseil pour me dire ce que je dois faire et tout. Merci. C'est ça. Merci Ndeko Trésor. Ndeko Trésor tolongi sikoyo tokota na partie ya ko betela biso lisolo oyo ezosala yo pasi po ete toyeba kolukela yo ba solution na bande comme suso ba olanda biso na TV. Vraiment je sais que ça fait mal mais ala na courage wana ya koyeba ko relater biso histoire oyo oyeli biso na plateau. OK. Je vais vraiment commencer au début.
biso toza baluba. Ok. Donc, et à part ça, toza la famille, il y a ba coutume. Et je suis le cadet Ok. de la famille. Bah, ono so baza liboso, baza bana basi. Y compris en commençant par le nœud de la famille, ma grande sœur. Moi, je ne savais pas, n'avais quitté que la famille, moi, si à liboso, moto à liboso, donc, soza mobali à liboso, au bali, moi, si wana, à cause à sacrifier. Et je suis en train de penser maintenant que comme la grande sœur, Azalaki, Azamwana, Aza est né, donc il y a ce qui a bali, mobali na yende à cause de la sacrifier. Ok. Ce qui est vrai, maman a Koufa, Azalaki, je peux vous dire, on a 3 ou 4 mois. C'est notre grande sœur aînée, bah oui, de Azwa Ngai, comme moi, Nanae, a beaucoup langa Koulisanga. Ma sœur aînée a vraiment beaucoup d'argent. Voilà. Donc voilà. Et il y a qui aussi là que je n'ai croisé qu'à une femme, une très belle femme. Moi je ne travaille pas. Okay. La femme n'a pas grande sœur. En fait, c'est la grande sœur, pardon, qui fait tout pour moi. Ok. Moi nana liboso, voilà. Mais naza cadet, voilà. À soutenir ngana ba études nandenge penansi sa université. Mais là je ne travaille pas. Dans la chambre nanga nandako la grande sœur nanga. Alors et au salake il y a qui tombé amoureuse, il y a la fille. Donc voilà, la fille que l'ingani na la fille, vraiment, il y a toute la famille, ma grande sœur yeba qui est. Elle est venue chez nous à la maison, donc je suis la grande sœur là où je reste. Et après, c'est là que non, elle qui est tombée enceinte. Ok. Afin d'akana, parents naïe. J'ai appris mon courage, j'ai ses grande sœur. En tout cas, cela n'avait pas dérangé la grande sœur. Par contre, la grande sœur, elle était motivée pour me dire, Trésor, t'inquiète pas, bon, tu es un homme au synthé, bon, pour ne pas humilier, machin, tout qui est des mamans to balaye. Voilà. En tout cas, moi, j'avais trouvé, c'était une très bonne chose. Ah, oui. La grande sœur a tout fait. Nga musalate, et le côté, même pas un franc. Grande sœur, sali nyoso, toke to bali la fille, to yena la fille, nandaku, et pas grande sœur, la chambre nangai, une très grande chambre, to fanana, na mwasi nangai. Zema liboso, zemi wana ilongwe. Zema mibale longwe. Yami sato. Et zo longwa ti na 7. Ouais. Et ngala mona kaka peut-être pas coïncidence, donc voilà. Et après pardon, attends, on est au trésor, s'il te plaît. Olobi, zema liboso longwe. Yami bale longwe. Yami sato 4, 5, 6, 7. Sko banako longwa bwana bunda. Comment c'est mieux En fait, c'est quelque chose que j'arrivais pas à halluciner. Je suis très doux dans une problématique avec arbacité. On ne comprenait pas pourquoi ce qui m'a fait à Bongo Bandai malgré dans tout ça, ma grande sœur ne m'a jamais abandonné. Elle a toujours été là pour moi. N'a dépense tout. En fait, c'est elle qui faisait tout parce qu'il nous a même pas un franc et tout. Et après, et au salaké, moi si, aïe kozwa maladie salié, mémé dans l'hôpital, chez la grande sœur et tout. Et puis ça qui a un cancer, il y a poitrine côté droite. Voilà. Et on avait parlé avec le docteur et tout. Le docteur en dengami bali quoi. Le docteur m'a dit mais yo ka quitté que non, moi si il faut 2 fois toucher ces tétons, faire ceci c'est là. Donc j'ai dit au docteur non, je faisais tout ça la comprendre était bon maladie, donc voilà et tout. Et après, le docteur a dit,
Ah ouais, c'est très dangereux. Donc, bah, il faut qu'il à l'étranger pour se faire soigner. Voilà. La Turquie. Mm. En tout cas, cela m'avait vraiment dérangé parce que dans un même pas un franc, je ne travaille pas. Bon, représenté. Bon, il n'y a rien du tout. Mais ma grande sœur, cela n'avait pas dérangé, mais elle s'est portée garante. Il y a cause charge en ça. Moi, ça qui est Turquie. À sali une année là-bas. Et c'était ma grande sœur qui payait tout. Il y a un moment là, moi, il y a vraiment. Grande sœur, en fait, c'est une maman pour toi. Ok, voilà, donc. Oh. Et le une année à Salaki, bon, dans un quand même au Bali, na coca quitté que c'est là pendant une année. Voilà. Je commençais des tricher avec une autre femme. Et moi, c'est un peu abandonné, peu qu'il y a un daku. Car la chambre, bah, peut voilà. Et cela ne dérangeait personne. Cela ne dérangeait même pas aussi ma grande sœur. Vu que le bosso n'a pas surtout baza bassi, je suis les cadeaux et naza mon balkan à moko. Ok. Et cette fille, elle était tombée enceinte de moi. Mais il y a Botaki, moi, on a faillité. Et quand elle est tombée enceinte, Yaya a décidé qu'il sous Bokende pour abala les sous. En fait, Yaya n'avait pas décidé pour on a le bas quitté. Elle était que non, donc il n'est pas bas les sous. Mais ben, elle était contente que Nazui moi dans le bengaï tata moi si et tout donc ok. Et après une année et c'est la même que famille papa parents il y a moi sinangai à te personne à bango pour akende ko landa moi na nekuna na Turquie wana papa à moi c'est liboso papa moi si ok voilà. Après ben bakei moi si a commis azonga on n'a pas été qui m'a azonga na état azonga nango c'était quel état état que bakati poitrine na à droite bakati et alors moi je vais dire n'a pas qui moi surtout ça qui n'a que bon ayeba qui n'a là moi si qui Turquie pour l'année non moi si nanga na zoya yo qui des zonga n'est pas bino te souviens la grande sœur a assuré que c'est de j'étais dans reprendre yo en charge à Zemi au Botabobo. Alors moi c'est quoi la mona qui était à moi si j'avais pas pu supporter cela. Je étais vraiment désolé à Etanaï. Il fallait que je puisse la soutenir dans ma camo et comme lié. Par contre, on a la Bayaki. La Bayaki, je n'arrivais plus à sentir proprement snango na lingai mingi. Na komaki na ngai no matongo na ki comme la masanga. Des fois, j'ai passé mon temps avec l'autre femme. Et elle, quand elle m'a appelé, quand elle a compris, elle a pris à mon téléphone que na simanaye na zaki na moi c'est musu saza pe na zimi. Na quand même voir même que finga et ça ton gars et tout. Oh, présent. Et c'était vraiment triste cette histoire. Akomaki dans son moi ça comme ko benga honnête ça zo tu es où tu fais quoi ouais, moi yo comme ko finga ça ton gars je l'insultais en fait je ne savais pas si tu me prenais et pourtant c'était ma femme j'aimais tellement Nando liait tellement ma casse et retourne à en fait c'est pour moi c'est comme si c'était plus la femme que j'aimais la même personne c'était plus la même personne ok et même nanga mokopé façon nanga changer qui c'était comme si j'étais plus le ndenga mopé la zasungate c'était comme si c'était une autre personne maintenant comme Akideko diriger voilà et quand elle a compris que Nazala moi c'est Moussou Nazemi moi je m'en foutais d'elle et après Bamala Timsou c'est comme Koya Bamala de comme Koya et comme yo Mukongo pasi malade ya Mukongo ba memaye na hôpital mutu pasi makasi ba mema na hôpital ba moniki
cancer ozalaki na côté droite et soso na libele na pectoral na côté gauche. Oh. Et après ça, il y avait des trucs bizarres. La comment koyoka ye solo ba koko, solo moko ya opula, solo moko boye. Solo moko bien te. Andako sokola soute. Abandé ko sokola. C'est une femme qui a sa propre makasi. Fallait que je puisse la soutenir. Moi, je commençais de la négliger. J'arrivais pas à sentir et soutenir. La comme qui en fait solo poula, solo ba koko, c'est comme une vieille dame, une très 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 belle femme. Alors c'est là qui va opérer les sosos. Et il fallait que je sois là pour ma femme, il fallait que je sois là pour elle seulement. Je ne savais pas ce qu'il me prenait et tout, donc na comment qu'on négligeait. Parce que Kamutu est comme le voyait juste caraboyer. Oh. Comme donc, des fois quand je la regardais, je voyais autre personne. Alors, on a souci, on est comme tellement ma casse. On a comme eu deux fois, donc il y a une semaine, 3 jours, 4 jours, à Libanda, avec l'autre. Et il y a malade qui s'est aggravé ma casse, il n'y avait personne. Ok. Et après, j'avais perdu ma femme. Et après, elle était morte. Oh, condoléances, désolé. Je suis désolé. Et c'est juste quand elle est morte que j'ai pu reconnaître que ce que je faisais, c'était indigne d'un homme marié, un homme qui aimait sa femme. Tout ce que je faisais a commencé de me dépasser, mais Nazaki Wapi, tout ce temps, fallait que je puisse la soutenir, la montrer à combien ce que je l'aime. Et après, elle est morte, elle est partie. On a battu. Et tel que je suis là, le jour Ebembe Bimaki, Feba Kabolabi Sobal Molabi Alliance, la fouka mi le cercueil et tout, on n'a pas compris ce qui en voutement ou taïwabi. Bitumba et bandi. Bitumba ya famille à moi si. Famille à moi si, na famille na gaï. Et bandi comment? To éviter. Parce qu'on est un moment à prière. Hein? To éviter. Donc, qui va kundika bongo ba meli biso ba alliance te. Oh. Donc moi ça qui na alliance na cercueil. Ouais. Oh. Qui dans l'alliance na cercueil. Après un moment, je commençais de voir ma femme. Au fond d'Abouna, 2 fois il m'a dans la chambre. Deux, tu me dois rêver, au moins, au moins, par exemple, à l'équipe, vraiment, surtout que sursauter, il n'y a personne. La bandoto. Ah bon? Bosalinga boye. Bosalinga boye. Trésor. Bosalinga boye. Tout ça, tout ça, boye. La coma. La cocassou, kola la botute. La kaika misube, à mon aïe. Bosalinga boye. Trésor, vraiment. Na koma mutumoko tongo na bana masanga ti tongo kula. Alors je me suis décidé, je me suis dit bon ça va là Lukaba, ma pasteur, ma prophète. Non comme non tant kumbu na yete bon aibani pe prophète amour makasi na kepa na d'expliquer problème na ngai. La salle a à peu près 1 semaine pour la balader l'angai. C'est là où le message la liboso et kobima. La vie c'est faux.
histoire babetu wana kombo batangi wana c'est archi donc na konti mangote sont des aventures et tout. N'attendez pas 2 prophètes, 2, 3, 4, même sujet. Le sujet en que Bisso, c'est quelque chose que moi j'ignorais en fait. Mais c'est que je sais, dans la famille Moko, il y a pas coutume. Il y a pas, il y a chef coutumier. Chef coutumier. Ok, voilà. Le 5e prophète, en fait, qui me rassure toujours. Lui, il a besoin de la famille, ma chef coutumier. Je dis, ouais. Vous avez prince, ma princesse, je dis, ouais. Tes sœurs sont de princesses, je dis, ouais. En réalité, Moutoua Liboso, d'être dans la famille Nabino, est né Nabino, moi, c'est la grande sœur. Yes, quoi, balé. Soit Mobala Okufa, soit Yende Fakufa. Ok. Après, tout le monde, est-ce que grande sœur na yo, elle est bosso, Abala, d'habiter Abala Tembe, Azana copain d'ailleurs, Azana moi. Abi, voilà pourquoi. Abi, dans la zone, quand je cherche dans ma camion, surtout, tout ce que, bah, voyage, bah, Belgique, na Kindaka et tout, c'est ma grande sœur. Après, ça, m'salate, après, ça, m'salate. Bien que Balamassi, je lui ai expliqué, non, Atem Balamassi, c'est ma grande sœur qui fait tout pour moi. Pourquoi que ça comme ça, Atem Taza un bon bébé? Et après, le prophète me dira, qu'est-ce que c'est? Bana nyoso obo, le 7 bana o mas na yo banda kiko, zime banda ko kulungwa. C'était ta propre sœur. Oh, yeah. Ta sœur aînée, il me demandait à sacrifier. Donc bazemi tout banda enti na setu wana nyenge zo kende nzoka neza ki yaya mtando le kabana wana et moi si na yo o akufi ezaki asombinde en fait bateki na place ya na yo ya liboso ole peut-être yo so baleza la yena kufa so so mobile kufa. En fait le mariage après ça imbongo ezaki yende asomba ki masina yo et yem taza cause ya masina yo a sacrifier na place na yo yazaki je crois 5e ou 4e prophète ya suka yo sangango et je ne pouvais plus douter ou soit hésiter. Mesdames et messieurs, comprenez son émotion. Et là, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. Dans ça, une semaine du Banda, dont j'avais que le larme aux yeux. J'avais le larme aux yeux, pourquoi? Il fallait que je sois là quand elle était souffrante. Mais par contre, quand la commission que Fingaye, ma soeur l'a sacrifiée. Et quand j'ai pris le courage d'aller, na solo la yango vraiment la grande sœur nangai. Du coup, absangai ke trésor donc yo comment traiter ngai ndoki. Eh. Wana grande sœur mtazo poser sous question. Na beaucoup lio maman kofi na jo soki na 2 mois to 3 mois tilelo. Le long à la commune ndoki. Oh là. En fait, je suis dépassé jusqu'à présent, des fois sur la fin du normal la voici. Toujours trésor bosalinga boy. Et là, je ne sais pas ce que je peux faire. Normalement, ça, le fin d'angaï na babar. La fin d'aka, vraiment, ce c'est pas quand on a été. Combien?
Bon, place là surtout, écoute, Oh. maintenant, nous avons besoin de conseil, qu'est-ce que je dois faire? Du fois exprimer que Zoya et Zoloba. La beau, ma grande sœur, Mais je peux bomber bon cancer à la police. Bon cancer à la police. Aidez-moi, s'il vous plaît. Que je fasse quoi? Il y a des prophètes, des pasteurs, Basambeli Ningai. Ben, rien ne change. Au monaka la, na monaka ka, masinangai. Basambela, na monaka kai. Basambela, là, ça, grande sœur. Bakabola bisote parce que basukola nga ite ndenge zalaka parce que na balana au balana mutakufa pardon mutakufi balongola bino balongola bag alliance basukola rien et le comoroté ma sœur me disait toujours biso toza ba prince toza ba princesse toza na descendance ya ba chef coutumier toza protéger le kosa les maté voilà assurance ya ben, c'est pas ce que moi je suis en train de vivre maintenant, parce que dans un monde aïe du jour au jour. Mais est-ce que, attends, trésor, est-ce que, au lieu de l'exarabaton na romela masanga boye, est-ce que, au sous courage, on a ok, yep, sa yaya, que nde na zaboye, ngai na zola la susute, na komo mona suko yo, que, a komi ko bimela ngai, boye na boye, le but aux famille un chef coutumier. Est-ce que, bah, c'est la cérémonie étant famille un chef coutumier? Bah, ça, la cérémonie, non, ça, là. Ok. Maman appelle pasteur. Quand tu n'es pas pasteur, tout le monde n'est pas pasteur. Balongo l'alliance. Alliance Balongo là. Ok. Mais le coup, ils ont ça, les maïsatés. Rien n'a changé. Par contre, les actes sont purés. La minute où ceux qui n'ont pas qui coucou dans la grande sœur, ils ont déposé bombaye. Après, ils ont mis bombi. Non. Koboma, on va les solutions, en fait. Donc maintenant, on a habité sur la salle d'Engédé. Dans un vraiment, on a besoin d'aide Nabino. Dans un, on a besoin de conseil Nabino parce que on a habité. Nabomi, moi, nabomi, moi, si n'a été. Ngai, na yebi na ngai, nde basimba rakisite. Mais seulement, ezaki sou n'a été. C'est que moi je regrette, c'était, il fallait que je sois là, comme ma femme était souffrante. Fana zalawana, n'a pas siné sur na zalanaye. Vous avez envoûté? Parce que tu étais totalement inconscient. Nazo ba souté. En fait, n'a pas que réaliser le sous le côté là où on a c'est juste un akoufi. C'est là où j'ai compris que non, c'était pas moi. Naïbi comment est-ce que j'ai aimé ma femme, que je fasse na ça ce qu'on est. Et la minute, ceux qui n'ont même la téléphone, tu n'es pas bon. Parce que ma prophète me sous, ma pasteur me sous, tout ça, le délivrance, mais elle a bon. Tu n'es pas bon. Eh, ouais, ma prophète, bon, c'est un bon. Oh, mais franchement. Elle, y est, mouta soutenant, n'y a pas, n'a pas un bon, y a un daté. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'était donc votre magazine Vérité et Réalité, mesdames et messieurs, culture de l'excellence au rendez-vous, Kaning Zalaka. Boyoki ndeko trésor, azaki na problème na ye, a bombi angote, aye na wana plateau, kopona ko partager nabino, elongo boye ba kopesa ye ba solution. Tolobaka soki likambu ezu moninga yo koto yo kosekate. Kande balobaka libanga ezu chaku yo ndeke kosekate. Ozomona, c'est douloureux, ça fait mal de voir un jeune tonton aïba kokou fait la moisiette à la veuf
Et puis na sima nango aya ko se rappeler que ce qui ata azalaki na moment où moi si nazalaki wana ndeko zala pe autrement. Bato nyonso ba kommentaka mabe na ba sujet ya ba réalité problème boye vraiment eza malamu te. Ndeko moninga ye ko senga conseil na banza toza ba chrétien et chrétienne na ko sepela mingi soki na moni pe bozo commenter ba commentaire moko ya bien oyo ezo édifier ezo pesa motema kimia ezo zala pont ya ko adoucir motema ya batu neti boye ndeko na biso azana besoin ya ba soutien na bino ba ope bazana ba prière ba pesi ba ope bazana ba verset ba lobby ba ope bazana ba likanisi pe to pe partage ba sali yango. Alors ndeko trésor pona bai oyo ba kuti émission na biso magazine na biso na katikati ndeko trésor c'était un jeune garçon aza orphelin de père et de mère grande sœur na bango nde mutu azalaki lokola papa topé maman na bango ya famille maman na ye atikaki ye à l'âge de 3 mois ou 4 mois yaya bokoli trésor ti ndenge akoli banda na maternelle kino na université et ko sala que ndeko trésor akutani na copine bon akutani na copine na ye copine azuzemi ake koyebisa yaya nde yaya loko aza loko papa topé maman na ye yaya lobi po yo kisama soni te yo za kade to salela yo mariage to kei to bala ndeko na to bala mwasi na yo comme ça ya na ndako. Mais entre-temps ndeko trésor a salaka te. C'est un étudiant mo yebi conjoncture en mboka na biso ba étudiant soki ba sisi kelasi misusu ba fongola ka cabine mususu ba koma na bango soki pe ndenge nini mais ye au sala que a sainté une femme. Une fille, ce qui peut femme, on peut dire femme. C'était déjà une grande fille, ouais. Yaya sikoyo, a Monique, ce qui totiki bongo, et au la soni ya famille. Tokei, yaya kei, a fouti dot, tout présentation, dot, civil, religieux, bah là tu vois, et puis c'est fini, bah zongi na katsandaku, parce que trésor, azan la chambre na ye. A toboli chambre na libanda, et community studio. Bah zo vandaka na katsandaku ya grande sœur. Alors, et que ça là que moi si abandi kobela tango moi ça abandi kobela ba yeko découvrir ba monique eza cancer ezaki soki na sein droite ou gauche bandi na droite et bandi na droite ndeko trésor a sala kate yaya motema molamu yaya alobi dans ce cas na kozwa en charge pour na maladie à opération na ye. Hôpital ba transféré bango na Turquie, place wapi opération eko salema. Nyonso wana yaya futi. Na ba logement hôtel pendant 1 année, durée wana nyonso tout yaya mutu afuti. Ba bengi pe famille ya mwasi pa azalaki orpheline de mère, papa na bango azalaki. Bon papa atali pe mobala ngo pasala kate na kamati na sala ni nateka lupango bien nango na zanango bateki lupango bake osoma moi parti moko moke na komina ngiringi moi katakata moko boy l'essentiel a timbongo longe pour que sa fille abika parce que hôpital wana na Turquie 1 année ko vanda et tout mbetu et sengaki vraiment ba million papa pe a contribué moi na kei ba sala opération bakati libele moko na ko kata libele moko wana il faut que zela tipote kauka pendant 1 année. Moi ça y kozonga. Avant moi ça zonga, mobali siko pendant 1 année wana ndeko trésor. Ola vanda ye yo yebika ka mibali ninge bazalaka. Azu sous ma copine moko boy copine ngolo sous par erreur, azu li sous zem. Tant azu zem wana pour une fois ndeko trésor abota raté aboti. Or na moi sine ya liboso wana basala ki 7 fausses couches. Asimba ki mwana te. Peut-être ba yo tala keza dû à cancer wana yango bana ko sala que ndeko mwasi mo abota ezate. Bon c'était une grâce ndeko trésor amoni copine okutuna na o na balite abotelinga mwasi mais o na balaki wana to sali ba 7 fausses couches. Mwasi o yakendaki ya liboso wana abiki esengeli azonga na ndaku na ye. Tango azonga na ndaku na ye
mobali aebisi copine na yo fozonga o dégager parce que mokolo ndako azoya. Madame mon épouse, oyo mwasi oyo l'état yebi, oyo nzamba pamboli. Mwasi azongaka te, azongi. Bon, selon mobali, baza en famille coutumier. Baza baluba. Mwasi aza motetela. Toyebi te so bakindoki yango ekotaka ngo ndenge nini bayo koloba ke ndenge ye alalaki mobali alalaki na kopini na mbetu wana yepe mwasi tanga mwasa liboso tanga azongi balali susu na mobali na mbetu wana soki babenga soki chibau soki chibindi na yebite na baluba china umanya to soki belakisi ni vraiment bino na ba commentaire baluba soki bazali batetela boye banenge ko défendre. Alors malade bandi lisusu ye mobali abombeli mwasi ke tango yo kendaki na une ne wana nazwaki copine musu na kotisaki na ndaku pe copine wana azwizemi aboti pe mwana abombeli ma femme mon épouse mwasa bandi sou malade bakene sous hôpital kuna balobi cancer oyo kendaki na droite wana yango ekatisi susu ye na sein gauche et osenga lisusu bakata siko pendant ce temps muninga zo souffrir dans l'hôpital mobali koto tanga yoki susu fo bakata lisusu mobali déjà de nature tanga yokaki ke mwasi ne bakati ye libele moko tangu mwasi mobali soka bimba na tongo arobima tongo na mona ete azonga butu 1 heure 2 heures bisoka basi ninge zalaka allo tu es où mobali akomokatela mwasi mangala elo ngba kuna mwasa satonge na obenga ozobengela ngai nini elo ozobengela na kuna na komele no yo yebika nde basi mibali bazaka ben solo au moment où azalaka boete tangu yo balaka ngai trésor tangu yo balaka ngala azalaka satongete eza maman d'abord c'est plus choc mais l'homme témoigne que ndenge boyoki wana ezalaki yete ezalaki en fonctionnement. Parce que mobile alingaki mwasi na eti babala na bongo vraiment ti ya koma na motivation bala mwasi c'est que vraiment balinganaki. Alors tangu balingani wana suka nango eza nini mwasi mobali bamemi mwasi na hôpital esengi bakata lisusu libele mususu yaya lisusu abimisi susu mbongo transfert akei bakati lisusu libele mususu akomito le plat azongi tango azongi lisusu mobala akomomona mwasi na ye o na balaki eza oyo azali siko lelo te eza oyo naza susu na ye te mobali ba même comportement ezo continuer akomi oyoka mwasi yango paraît-il akomi na solo bakoko basuki ekomi kolongwa suki ya mwasi ekomi kolongwa mwasi akomi okanga bakitambala yebika bato ya cancer nde baza akomi okanga kitambala amoni kaka basuki nyonso ekomi kosilasila na mutu awa na tolo nyonso ekomi plat bakati mobali abetela susu mwasi lisolo te ke bando kenda na remplaçaka yo bona mobali abetela tikala ko betela mwasi te pe baza pe na temps wana te parce que mobali abimaka tango azonga akar ba 1 heure 2 heures mwasi effectivement souci wana comme ko ranger motema ranger akomi susu akoyi susu na chute ya fièvre malade babito kende so hôpital bake hôpital bona hôpital munela Kinshasa o balobi bon lokola cancer angone bakata ki malgré ndenge bakati le 200 et prolonger continue la colonne vertébrale bon wana et comme isko face à souka izande colonne vertébrale ndenge continue kati ya colonne wana to yebite donc akomé ko ka ba douleur intense oye komaki que par jour ba pesa etonga moko pour la douleur wana izoki na valeur à $500 par jour. Donc dans 10 jours ça lui combien, dans 20 jours et ça biso combien, dans 1 mois, dans 3 mois et ça biso ba combien. Mobali asala kana yete yaya pe alembi non mais oh eza mwasi ndenge nini tobali mwasi moi c'est comme ka ba malade qu'est-ce qui se passe ko bota pas zo bota te ba fausse couche et ko sala que
Moi, si na bet hôpital, a bengi mobali. Mobali a zana temps wana te. Temps wana ezate. Moi, ça koufaka te. A kofi. Famille ya moi si elobaka kaka. Ba famille nyonso. Moi si na binde ko mwana biso akufi. Bwana boy tout ça. Ba petite sœur ya moi si kaka ba o basala ka mingi informatique wana azu téléphone à moi. Pour moi ça y a un téléphone na ye. Ayo kuta moi si azo sala ba audio. Soki lelo nazo kufa bo eza pona yo. Obomisi ngai pona chibau soki pendenge nini. Vérité et yebika amité mana bango mibale. Et kokoma que Serkei kande batandaka jour matanga mobali fukama ndenge bozalaki lié et osenga to sambela to longola bino ba alliance mobala fukami pasteur akomi kosambela zo sambela balingi basimba kaka mosapi ya mobali mpo balongola asuli kokunoka simba nini tume nini wana boye fame mwose tomboki bitumba ya mobali ekoti simba benda bika moya kotika eko mkune simba benda bika tika simba bazwi ton ya kolongola alliance te RP koki bato ya Corbillard baye batomboli cercueil batie na ambulance kuna ye na Corbillard mobali pe kuna poto bazo pambe banzete mobali amoni moyete fakima akimi ajuta ya balongole alliance te Corbillard bato Corbillard batie cercueil ekei donde tolo balabino boye mwasi akenda na doki balati se pena gande balati ra mowe wana na alliance na musapi akenango mobali pe tangu bazo bamba ya bitumba banzete mobali akimi akepe na alliance place bakunda mwasi mobali azalati parole ya mot de la fin ya mon mari mon époux mobali asalango te kaka wana eda bitumba deje banda kidoki chafwe puis mutakenda tout la mwisi famille ekunda mwasi na lopete na loboko mwasi akufa na ye sikoyo tangu bango fame mobali zongi mobali ndeko trésor azongi pa na bango yaya na ya lukeli ba chef coutumier basali ba cérémonie ba pasoli ba maki bakati ba soso basali ba neni mena makila soki pendenge basali ba cérémonie basala kawana yoza mwana mbroa yoza prince eko sale loko te bwana boye balongoli alliance basambelele pa pasteur na bango baluwaki soki pasteur entre temps ndeko trésor ndenge ezalaka kaka na ndako oyo bande kovanda wana esala ndeko trésor abima bandeko ya mwasi fallait kata luwata moko aya akombola ndako abimisa bilamba ya grande sœur na bango batikala pe koya te ndeko trésor pe basokola epete nde ezalaka basokoli na basemeki basokola ete donc atikala kaka na botutu wana na basolo ya liya na bango na nyonso ya yana mo bilamba ndeko trésor nde omoni ememi awa sikoyo na minito ndeko trésor soka vanzi akomo mona nete lilingene ezoleka bon on a peut-être qu'il hallucine mais azoloba que il n'est plus à l'aise soka lali azolota moi si soka vandi kidiba ya moka moni nete lilingene eleki. Entre temps, Yaya confirma qui est que yoza mwana prince, yoza mwana roi. Biso toza famille ba chef coutumier logo ça. Ba sela ki ba cérémonie, ba sambela ki pona ye, pasteur azala ki ona kate ki ba lien nyoso e kangami likolo na se, pasteur asambela ki. Mais comment est-ce que ndeko trésor ti lelo ye azo trouver ka solution te azo mona ka moi si na ye wana azo songela ka er nyoso. Tokosuka wapi? Nde yango moni sikoyo. Ndeko trésor ayo ko senga bandeko bosunga bango bosunga ina conseil parce que azamutu kande to lobaka libanga zu chaku yondeka ko sekate bosala neti kezai eza bino likambo oyo komeli bino est-ce que ba commentaire bo finga ye
oyo comme lié lelo peut-être ko comme la paye ko comme la paye bana na yo yango moni ndeko trésor aye kosenga lisungi merci na batu oyo nyonso bakomotaka bapesaka baconseil merci na bao nyonso bazalaka wana na baconseil kitoko merci na bapapa pasteur nyonso bakomotaka merci na bao nyonso bapartageaka magazine na biso vérité et réalité minga koloba eza te ça fait mal ezalaki bongo histoire ya ndeko trésor ayaki kopartage yo mpe ndeko mosusu oza na histoire na yo oyo esengeli oya koluka solution o partager na biso magazine vérité réalité eza wana mpona bino efongoli baporte na mututu nous sommes là pour vous magazine proche de kino eza wana mpona kopesa bino mpona eza kaka pembeni tozala bino mosika te eza pasi mpe mawa komona ndeko ya jeune garçon boye akoma traumatisé akoma komela masanga 365 jours. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine. C'était un honneur pour moi de présenter cette magazine. Merci à l'honorable Patricia Bijoudi, Badirkan Koussou Marcelo, Koussou les oncles de mes enfants de Gozara pour nous partager l'émission. Merci aussi à mon boss Alain Délé pour l'encadrement. Pourquoi pas à notre équipe technique, tonton Paulesque, Token en bien, tonton Corneille, tonton Jordan, merci à vous. Et restez bien, Nakombo Yanzambe, Abati Labino, Ngaiwana, Tokabon Labino, na vérité et réalité, Yambala Moussou, Bokomona, Soussou, histoire, Yamoussou, Roye Labino, peut-être aussi la partager ensemble, Nabino. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours, à tabatir le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer bilogo, va vous dire. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre desute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.